Tous ça, quand deux personnes, et ça, là, qui fan na bango ngambo fan na ngambo bayoka na raté. Ozomona. Les Cameroun peut toyer baraté tilelo. Eloni ne le kaka, eloni ne le ka, pour ça la mabongo. Et ça, que bango mi balé, de bango aussi sa makambo. Toyo za ngambo. Kenanga bamtute. Même pas. Même pas. Là, quand tu bosses, vas avoir le bac, na za muta belle vie. Vous comprenez? Mais si qu'on a si va comprendre ngai. Nga na za ndeni. Ce qui mutu ofingi mutu wana. Boki ko attaquer mutu wana soki 10 personnes. Na personne ko attaquer ndenge mwana TV. Pourquoi bo luka ete na kuzu? Que non makambo sa to sepe na ngote boy soki penda za mabepe ya solo. Pourquoi bo finga ebino nyonso? Gasko esikana na yaka na bite bo sala mabe. Bo sali mabe. Il fallait bo sala boyete bo sala boy. Soko lobi bongo okoy mutasila. Soki poke na ngambo lobi pe ah poni bozo finga kaka ye. Bo sala mabe. Boyete solo lobi bongo okoy muta belle fille. Donc na koma muta mutu nyonso nyonso. Donc ngai naza siko mpona mutu te ngai siko na lingaka kimia eza entre bango malgré poto bit na ebike bazonga ne bazalaka te eza passe mais batia pe kimia mais na moi pe mikolo moi kimia pe koti nango batika la sauter combien de comédiens ba kalunga ba ucha ba davina ba nani ba tobe ba okenda ba ozonga kwa ba ozonga na rêve yango te au moins na zabwe na rêve pour ceux qui rêvé poto. Mais tu as parti Bangola, tu as un passeport, tu as déjà. Donc, voyage prix bien normal, voyage normal en Angola. Tu as un visa en Angola, tu as un Angola qui a marata zonga en Boka pour Banambong. On se comprend. Si tu as un poste au Kenya, tu donc là, il y a Congo. Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nakoko bomba te bolamo Nzamba salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clément c'est comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse. Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté o nazaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy vraiment délivrance des avena très nécessaire. Je suis une femme on a salarié business pour que na linga makamu nanga kende bien mbongo pe monanaka et puis na za faveur et pas ya batou tout ça na za na ba porter fungamaka en tout cas na sentir docteur Likukuma bana ko bali kuma kombo na ngai comment ngai na koloba eza passé bien moi les Likukuma ezalaki sono loba na koloba 2 mois 3 mois fona kanga mana eloko mobo na kanda sikoye matanga donc soki na loba likambo na boseka te fona kanga masona kanga skolo ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal oseka seka kudu pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima
Libéré. naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nanga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nanga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nanga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nanga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema Na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre ce magazine que vous aimez bien, votre magazine Celebrity qui reçoit pour vous des célébrités de toutes tendances confondues. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un artiste et comédien. En tout cas, pour découvrir la facette mignonne sur une émission, elle, on l'appelle Gabrielle Polémo. Artiste na biso mboka mama tumba vraiment bonne santé santé bien Angola nzambe yo les êtes tout le monde bon on te c'est plus que ya lelo merci émission na biso en tout cas na bandi ba fan na yo to ba monyo na ba sepeli merci na pesi bango na sombote esika bazom na bandako na bango nzamba za na bango. Voilà, Mama Gabrielle tonto bano lisolo na théâtre zalandeni. On se retrouve dans le monde du théâtre. Donc, on se retrouve dans le monde du théâtre. Pour nous ressemble à la Mangwaou église Moko. Excusez, nous sommes à l'église de Moko. Tant que tu écoutes dans l'église, tu as maître Hippolyta, Zaroya Nanda Kumingi, Azaki, camarade de la grande sœur Nanga. Tu écoutes un petit mambote, des Mangwaou, moi, on peut quitter quoi. Mais au plus que peut ressortir, mais banini après ça théâtre. Donc ça n'a pas qu'à cambar au seka, tout ce qui n'a pas besoin. Les alans non on a rêve na hotel. Mais les alans na rêve na ngate. Donc yo banda quand tout ça ni. Donc les alans na rêve na ngate, na zaki na ngamuta ko saba, azoka ngaba suki. OK. Kazoka ngaba suki, ko diffuser batu basuki, pour nga za na diffuser suki au senti pas que muta diffuser nga suki. Dans les ans. Les alans. Donc na nga po na nga na mona on peut-être na osala musala ndi wana. Na yebete ke na osala théâtre. Parce que tant on s'est retrouvé dans le monde du théâtre, on s'adapte qui mbala moko et bandaki nini baye na ba tiomba mort sur scène to oleka ina na formation moko ba encadrer o que le o bana jouer. Normalement ils allaient que leki oye oleka mbala moko te. Faut pas la ba position au tala la caméra. Faut pas la ba position au bando sala, faut pas la ba position surtout. Quand les aki bon aussi qu'on a mona on dirait ceux qui mutoyer kaka ça la be beaucoup monyo quoi. Bien tu vas jouer na beaucoup monyo mais bosso ezalaka oye ba olaxa comment okota la caméra comment koko jouer kota la caméra te ça la boyete boye côté la position boye ni bossa caméra tout avec na ba formation après mais qu'est-ce bimisa o ke mokileye ba ki wana Gabrielle ba ye ba penda ba ndoveta masolo na yo un peu partout pièce bimisa ingeza ki nazaki moi ça bébé santé. OK. Nazaki pa moi ça bébé santé mte bimisa nga penza. Nazaki mwana mbanda ibakata. Donc moi mot très impoli, bébé santé ka kozwanga na ndako. Fille agitation. Et donc c'est ça. Ya momoni na de pesaka makasi. Qu'est-ce que liboso ngone de pesaka pena makasi. Mais à l'époque bon fait arriver un peu ba jeune fille et belle non mon abino na Zena, la guerrière et tout à l'époque. Est-ce que le lot bako ko retrouver souci ya Gabi na ba dimension na. Bon si le lot arrive à kaka parce que na sala ka effort toujours na zana cité na zaka likolo. Na zaka likolo banda na banda le ba peut-être ça la kimikolo wana ngamoko na sali que na limwa peut-être na voyager na kesa ba une année mo be quelque part mais tant on a yo so na niatika le moko boye pour masole va na. Donc na zala ba effort na sala ka c'est ça la stratégie zebele. Voilà mais question n'entend pas comprendre moi mais différence na yondo banda ko jouer kala na lelo est-ce qu'il y a changement ezali bon changement ezali tant na zaki kala na zaki na jeune fille ola ta babloka mikuse ozo sala boye mais maintenant mais ça européen oui mais sikoyo ota la sikoyo sokoli okoso so ba mipendo tika libanda te ba kala so tika libanda te il faut là ta pena ndenge moko boye ba mono pe que oza responsable pour ceux qui ont doit ti buzo baba wolo liopé
c'est ça. Mais image ya Gabi bima mabe image ya Gabi ya fia ndumba boyna boye ba mu banya na mibali donc na sona mbala mutu sona mbala mutu mabe ye donc mutu so moni ngana mobali ni ata ba nani ba ozala pe bongo kalati non baye ngane malamu te. OK donc ina okasi baye ngane malamu te bato baza mona bato nde batute ngaza ki mutu ngana yaka mabeka so tumbolila so tumbono ngate attendez na osala monte mais doka ya Gabi so azui mobali na yo bosa na ye c'est fini oh ça est bon oh c'est une magie qui c'est magie te bilo wanzo toka et si là papa tolandela ngo soute mama tolandela ngo soute mokili tango zokola fo luka pe ko changer ozano elombe te lembe ezaka Jésus Christ faut que luka ko changer pe ba makambo susu pe longwa non na nzoto comprendre ceux qui ozaka ndenge ozalaka kaka kala non eza susu kitoko te faut ko changer parce que le quoi ceux qui oboti bana na pe bakoli parce que bana fa bango ba sa makambo wana bono sala bango njela moko tu vois que simba te donc faut que ça l'effort ko changer ceux qui monique. Mais théâtre à Calaton bino bonda ko sala théâtre na théâtre lelo différence c'est ça parce que tout le monde qui vend moko et vraiment bino ba sentir que bino bo na génération mususu yé différence ni za na théâtre bonda ko sala na lelo bon nga pela la mona na différence té parce que biso to poussani déjà na âge tant peut na ba âge na bango to sala pe ka bongo ozomona to sala pe ka bongo donc na mona ninga okondane bango teke bana wana non biso pe to sala ki bongo na bino ezala teke o koto baba cook o koto famille te wana ezaki bon te wana na internet wana na internet on se comprend wana na internet donc ba famille bota baba cook wana ba yepa basila na ba belle vie bango base ba koli to le baskonde peut-être ozo de bano ba bandisika ozomona donc biso tozali peka bongo le bane mabende o ngana kolinga tende peut-être ba simba ba biloko bisimba ba nini parce que soki yo moko tshemo lende kana musala oyo molende no kaka ba marque na moko kaka bimaka na ba marque na moko bekaka te ba cardozo ba bima ba marque na bango ba chokaka vous comprenez ba chokaka ba Illustar vous comprenez ba chokaka ba la dona bimaka na marque no moko boy mais ko salela yango na nenga mabete mais oui qui se peut continuer dans le monde de théâtre makasi par rapport à temps na bino bozoro la kisa ko exposer ba talent makasi mais le lo qui se continue makasi na théâtre comme boire kana bambasu ba maladie ba jalousie mais n'époque na bino tout monde en côté le il y a une très grande différence bon époque na biso ezalaki nango mais boyete ezalaki na quelques têtes mais net il est loté et puis quelques têtes ezalaki il faut besoin ba problème ceux on a bon zambete on va pe na biloko nzoto te au sambwe mais ceux on a bon zambe on va pe na biloko nzoto na yo mo apezo leka yango ezako kipete mais sikoyo nde komi ko sala moi mabe ba poison mais bon ngasko na lobaka toza na famille ya biso bandako o personne peut toza ko bota na famille ko kindoki baluka ko kufa okoza pe na ba camarade libanda en dehors ya musala oyo okoza pe peut-être tozo mata peut-être ba jalousie yo pe toza pe na mutu okofanda pe linga marié moko boye ba timbisi mwasi na ye ba tshilo pe iluka mabe mais so que ça ni bolo baka ba théâtre te to pe na makamna biso libanda on se comprend c'est ça donc ngale ba kizaka kamba mo ba théâtre na mona ngo non to ça pe na makamna biso auto par rapport mbaliwo ezalaki nango ba artiste ba banda ko kufa mais actuellement ba artiste ba comme ko kufa ebele net ya mo tozo lobati ya ona zo loba donc ezala makambo sus oyo tozo biso moko tozo sala ou ezo sala que peut-être mutu alinga mono sauter un ce qu'on s'appelle mutu libanda est-ce que on a bien dans penda bien
Et quoi ça mutali banda? Et quoi ça appelle na famille na yomoko? On se comprend. Et quoi qui peut kozala la kata musala. Yango wana makambo yango bozo mona makambo kumebele. Mais lelo to uti kokunda très récemment artiste pe amunene makufi na mboka yangola corna yaki awa sangwana tango komela ki kutaki wapi yokaki ndenge nini tango mona ke mutu obo travailler na ye bo joie na ye bozala ki ne sur scène mais lelo azali susute interpellé pe intérieurement te que lelo ngape Gabriel pe ko komela ouais lui ça pour na mutu nyoso lui ça pour na tout le monde mutu nyoso akufa tant to kenda kolela batebe ba kenda kaka zo lela te ye ba rappeler ba olela muto yo e koza lobi pe kozalanga tango muto pe ba avanda ki pe na kiti alela ki mutu mususu donc d'où on a sala ka wa mabena tika na sala malamu on se comprend na sala malamu peut-être liwe kutinga na zata na résultat bien devant Jésus-Christ na soit ta délibération ozomona parce que nga na yebi biso to sambelaka ete so sambelaka soko sala ka bolamu mingi mabezi pamaka vous comprenez soko sala ka mabe penda ezipa makate kola kamaka ya gabi asala mingi malamu te na lobi te na sala mingi malamu donc na lobi kaka na koza ape mutu mabe mais koyoka kaka ozo mala munoko na ngande e sala yo bien sala ekutaki wapi oyoka ki yango ndenge ni tango oyoki ke moko na bino akufi lisusu ngai déjà tango ba ebisinga ke mira esa sa be abela ngana yebaki yango te basinga mira esa bela une semaine yangoyo asa na hôpital dans un sanatorium batu ba comédien so ba ke ba kotsaka bango te ka grand frère na ye na mon bal no bazo fane ndako moko ya ba singa bonga bi bolo bakate bon na ko benga président Mobutu pas président ya ba acteur no sona ko na Angola na bi mais ngana zo mona zo sola na ba groupe mais ba bi mira ça sérieusement malade na Angola comment bozo ke kotala été comment bozo kota bo mona esika zate pourquoi botie na sanateur poni botie na hôpital ya batamangala te oyo ke no eno surtout buntas bokota kota bozo mona ndenge nini azali na Angola nde président Mobutu habité famille na bango balobi baboy to panza mwana bango sango ndenge to panzaki ya nani ya 7e bagarre ndenge batie na ba émission batie ndenge azo na hôpital mais famille 7e bango ba benga ba chroniqueur ba tekuna bazu ba image bon ba panza ye sango ba filmer ba bwaka na ndenge nini bokoma na mukuna botuna bokena mukuna bo s'imposer bokota on visite la kana 15h kaka bovali muke 30 minutes bobimi la mais bo insister bokota ndenge nini actrice akokoza la kuna azokufa bino bofanzi bozo monete loko moko te nde bango bazwa ki courage ya kokende bakoti pete bango bazozela siko 15h bake kovana matanga moko boye bazozela siko 15h pour nini baya basala penda matata basala mobali matata basala yana bango matata parce que bazaka babi ezaka na droit de personnes basala bango matata bango base privé po bango bakotaka bango siko deux personnes pe bakota batala mira esa mais les bazui de la décision trop tard à sa koufa déjà tinga na osa matata na déjà sa koufa déjà donc bah c'est à 15h ba pesa sang voilà ya gabi to la muka tongo mo boye kaka boye réseaux sociaux ningani to monde ba photo na yo ya teinture moko boye eyeba na te soki za mauve soki vert na gome bala couleur pa masumu to yeba te teinture nini ya gabi obimisa vraiment commentaire sur les réseaux sociaux. Et bon mangas. Ya Gabi teinture baby moi si sur côté dans ma commentaire moi c'est ça quoi la et le quoi liboso moi si beauté sili mais curieusement on a non mon asiko non mon vraiment teinture
impeccable. Qu'est-ce qui s'est passé? Métaphore, photo, en Isaïe, qui a solo, il y a le montage. Pour dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a le coutate, il y a solo. Tu as appelé comme un bongo. Non, forcé comme un poudre. Donc, si on a poudre, poudre sili na on est longi. Donc, il faut que les personnes se collent sur le longi, au bandeli. Tu as poudre à maille. Donc, on a vu beaucoup. Il y a souffrance. Il y a souffrance dans mon kamate. Donc, la bien à mon kamate. Sili. Na mwana ke sili mukamate tampo et kamati les logi et kamati c'est pas possible. OK donc ba maya ko sukola ba nangola ba mai na bango ezokana na njoto te ba mai mo donc kilo et puis tana bango ezaka moi makasi bazana mpepe penza te donc ya mtebe bisenga pepo là ma futa super au pakola il est temps de forcer pour pendre vanzi donc bali boso na mona pena que non ba commentaire na ko finga e kondisa inga ezali na likambo wana ba commentaire ya ba réseaux sociaux ngai sala ngelo kote mais wana siko e kondisa inga parce que na mona siko na ngam na zape na bongo na bimela wapi poto mono loba pete na loba pete na mona ko bimela wapi on se comprendre elle écoute na docteur Mogijo. OK. Parce que yeba ki ndenge nini okutana ki ndenge ba mema ki e pa na ye on capable battu. OK. Alors on capable battu docteur Mogijo et puis et là monde na mona ka simo ka ngola. Ils sont la bossa na ngote. Si on za pa na mukamate penza mukamate. Oh, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. On est pour les. Tout est dans la Gambie là. Oh, qu'est-ce que c'est? Au bondi boy, abi na zana longa na ngwate na sali 6 mois awa, kabi oh, mais au changer abi parce que docteur na bino bon bozarana awa ti docteur Mogijo la ba meme nga ko mema ngabi o ya solo ndepe na kenda na ngana pe ele kala ngo pe na bosa na ngape après na ko mona mama chaque pe lisusu présent sobe na zongo sérieux ndo moni dokuta na docteur Mogijo era talinga mbalega na soka kime yelo kwa mutaposo esimbika ate dia abeng sakinga na kei na kena na zuba produit na ngala singa pendenga ko utiliser ti lelo. OK, donc ti lelo zo continuer na continuer kaka na continuer les autres continuer pour battre la l'opposition et tout mais na ote ko ba tout à l'heure pour faire arriver ba jeune fille belé banda romono na zena la guerrière bam sukutu ba cha ba choko tango mona ka pemba ya gabi wana che choko mais ce que ba fille na pe lelo ba beba ba po oui voilà mais na minute ba zu opportunité Rolanda ko episa ba ya ba pas docteur Mogijo
bamisu bakansaka charité et charité eza charité prix ya se penza ebongisi poso na yo yaka penza yaka abordable donc au monde po na yo ko changer po na yo ko changer et puis tena ni elongne comme pété eza sous makasi te ba bilonge za kaso simbi bozo ka makasi et pas docteur mogijo ba produit na yeso ko pakolango au monde ke nini poso zo lemba des poso zo lemba wana ezo matisa tampon likolo ngana yebaka te ngana kanisa ke salaka boye nzoka nde ematisaka ezo matisa ezo limwa yo moko zo mona nini ekomi madodo ya siko esa nini tena yo akala ezo bima ezo monana wana mso ezo limwa chozo mona ezo sangana OK donc ba fio bozo tala biso pour ba mbel mukamate zaraba na bana mibali to ba ya problème ya peau et dérange yo des années ou keya esimbité témoignage yo ya Gabi batala photo na te biso balancer bango parce que na non mono ezolekela ngabi non bikam vraiment somme dans sala ba makamba malam faut toujours ko encourager parce que l'ennemi a congolais voilà l'ennemi a congolais tant aux mona ke mutazo sala eloko malam ou le promouvoir donc docteur Mugi Joazawa na pour un problème nyonso ya peau tampo tache mukamate zo ya gabozaki même na problème ya surpoids mais na kiti une semaine à pamba. OK, vous avez même ma difficulté mobala leki nanga azara tema munene namnaka atalinga asupporter te taw mala kei atindelinga maloba o yebisa Gabi asali nini leki nanga sa na te azomela banini mo betote mogijo apesa kiye OK ndi atuninga oso i combien ndi na yebisi epe ouais, c'est ça le souci. Donc, pour battre, avant de quitter na charge, avant quitter na charge, avant qu'on m'attire ce qui wapi, donc c'est des bongi c'est longi na yo et pas docteur Mugijo. Il y a Gabi Kasso bato alobi ba ya ba ya wapi ba adresse eza wapi pour ba mon docteur Mugijo parce que ndenge to lancer message j'espère que bato bazota la biso de partout bakoya parce que teinture na yo impeccable vraiment sans tache sans donc naza na temoko kitoko et soyo vraiment ezaki ya moi-même solati sengle ozo mona sou bien te awa nyonso o pena na bomba mukamate o pana bomba mukamate menga nyoko amiti Gabi te na bomba ka mukamate po moi ezate parce que en tant qu'artiste Rose en longi a baté parce que visibilité na eze longi et tout mais siko ba mona yo boye longi za ya robeba eza bien te eza kitokote o azola la pongi etali eza ka susta mama kitala tala nde rendez-vous za ka miroir on peut maquillage boya Uche boy et boy na voilà ya Gabisko bat bazotala biso ba mona docteur Mugijo wapi. Bon, docteur Mugijo azana to bana na ville Escato Zawa, tozana galerie présentielle na ancienne galerie, Mathieu Scalator, au tali na droite na yo, ba moko mona ba komina CPDS docteur Mugijo. Au côté na porte wana au mon escalier, au Mathieu escalier, tout droit ka escalier na mona porte moko ezana au fungoli, au côté wana pas docteur Mugijo. Au gain na Victoire en face à commune. So benga ngo commune so benga ngo kwa na kalamu wana pesa bazora ba point chaud ya Kingabwa so otali ka pesa bazora point chaud mona ka mbala moko docteur Mugijo cabinet docteur Mugijo eza wana oke na yolo na terrain Kankar o pesi terrain Kankar Mukongo mona station moko eza wana o comité na Kimwenza
Directement, so talikali. Na Yolo Ezo, Yolo Sud. Na Yolo Sud, pardon. Na Itrain Kaka. Donc, talikaka dans les colonnes, mon docteur Mogijo. Soko monite tuna, balaksom balamoko kawana. Soko ke na lemba, na veni le Belfou. Numéro 17, la numéro 17, la avenue du Belfou, la deuxième porte africaine, docteur Mogijo, Azawana. Soko na Bandal na Ré Bakayao. Docteur Mogijo, Azawana. Donc, docteur Mogijo, Azawana partout. Allez, Skorbungate. Surtout le docteur Mogijo na adresse na Pesiwana, balakisio. Voilà, mais ceux qui peuvent se retrouver benga biso na numéro wana, voilà. Bengi en tout cas au rejoindre biso au koto rejoindre ba cabinet nyonso ya docteur Mogijo en tout cas ko bomba tâche te ko bomba te parce que on a moni pas ya gagner. Vraiment, eza maladie mabe. Ya ma zo ba rendez-vous miroir. So ko hôpital miroir kapa sous ses côtés. Est-ce que ça me connaît mon collègue? Yaga bisko koyoka yo bonande ngozonga susu elenge bo. Est-ce que Gabi akanisa suko bala? Na bala ta 2 ans. Na bala ta 2 ans 3 ans. 2 ans 3 ans ngolo bani. Ya contrat. Ya biso to ebi ke ajo so kolisi pena mwana mobali asa comme grand garçon to ebi ke ajo pena mamba bolingo esimba sute ya. Pourquoi? Pourquoi? Depuis que ajo comme tala mwana ngamba zo linga ngape na s'engager sur na. Pour nani était. Pour nani était. Ya osa vina ngapa na osa vina nga. Mabenda mona na mobali mais soit ça papa na imoko. Akabo. C'est un problème té. Pour te dire que les artistes balinga na ba via mariage wana la tesi bata la relation mais le mariage vraiment non. Bon bakoma obala na bango mais peut-être umela la ngo souté. Ya Gabi mboka na biso uti kolekisa événement moko ya munene to yambi ba pa ya monde entier. Mais totali nanga ma ba comédien ba bengi ata comédien moko te. Na bino bomone ko ndenge nini ba c'est-à-dire que ba comédien baza abandonné ba comédien baza délaissé par rapport à la situation en tant que comédienne et surtout aux années na plateau le lot aux opportunités qu'on a nous devons représenter ba collègues na on surtout ko bon ba biloko on appelle ça la passer ça la passer fallait ba lukata ba sai ba isobe mama Kalunga ils vont ça ba combiner maman moseka wana ba PD nada on se comprendre ba kata ko benga bango ba saleta milongo moko boye elinga esepesa peka ba congolais bon na éviter pourquoi ba bossa na kibiso na éviter lo nyele kaki peut-être so ba rappeler ki bango ba nga ba zoapé il fallait peut-être ba rappeler bango te. Est-ce que déranger binoté te déranger ka. OK. On nga bona zo tala ngabi mais pourquoi to ba ko na to na comédien mo na tournage. To lo ba ki pourquoi ba benga ba comédien te. Ba ta ba comédien ba sali neti temps o elo le kabu ba ko sala ma comédie bana ba seki na bango ingeze kapeka kitoko. Internet ba nuit wana nde ba no ça ya francophonie wana moi 2-3 comédiens ba sangani ba seki ici et tout. Bon. Tout le monde a bien na bango te. C'est comme si ba comédien bino mo mi pesa ka valeur na bino te ya place na bino parce que et là on se pesa que il faut quand même na quatre organisation na bino ya ba comédien moko na quand bonne association na bino non moko na bino a télémi par rapport à la situation. Est-ce que vraiment vous rappelez ba initiative wana que événement mo réseau sale mambo muto azalo quoi responsable télémi par rapport na c'est ça aussi le problème. Et ça que bino mo ba comédien peut-être bon mizongi sakasima comme ils ont s'assimaté comme ils ont s'assimaté peut-être ba côté ba dossier peut-être ba lela ki ba ba que ba zoapé biso mais salamité aux monde parce que biso mingi za ba sala makambo mingi kuzu bosutu kaka boye salamaki boye bosutu kaka boye salamaki boye peut-être pe salamaki kuzu mais simbité yangwana Siko, et là, on a le baki tout à l'heure, peut-être à te voilà question yango.
Et là, il y a la division dans le monde du théâtre. Division on a tout à l'heure au monde oyo bazangambu oyo bazangambu oyo mais vous vous avez ancienne boyebi musa pourquoi vous ça rater de façon que vous sangisa pe bango boy solo la na ba oyo bazokota ba division lelo to yebi peut-être artiste tel ya munene peut-être lobby ba o ya otangi mususu mais ba o penza o ba yebani o bozana presque même génération mais ozomona que bazoyo kanate et ça clash de partout. Ça fait pas image ya kitoko surtout na bana o bazo ya sima o bazo ya ko adhérer na monde ya théâtre. Yo en tant qu'artiste, s'il faut que le belo mo ko le bon pour nanga ezali que bato o ba sala ba donc to ba kandeni. To zaka na deux personnes et sala ke ba fan na bango ngambo fan na ngambo ba yokana te. Ozomona. Les cabons peut to yeba te tilelo. Elo ni le kaka elo ni le ka po sala mabongo ezaka ke bango mibale de ba kokosisa makambo to yo za ngambo kenanga mbamtute to ayo kenanga ngamba baba même pas ndako to liboso bazalo lo bakena za muta belle vie vous comprenez mais si qu'on a si ba comprendre ngai ngana za ndeni soki mutu ofingi mutu wana boki ko attaquer mutu wana soki 10 personnes na pesa ko attaquer ndenge mwana TV pourquoi bo luka ete na kuzu ke no makambo sa to sepe na ngote boy soki penda za mabepe ya solo pourquoi bo finga ebino nyonso gasko esikana na yaka na bite bo sala mabe bo sali mabe fallait bo sala boyete bo sala boy solo lobi bongo okoy mutu asila soki po kena ngambo lobi pe poni bozo finga kaka ye bo sala mabe boyete solo bi bongo okoy muta belle fille donc ngana koma mutu nyonso nyonso po ba bi po tumba zamba donc ngai naza siko mpona mutu te ngai siko na lingaka kimia eza entre bango malgré poto bit na ebike bazonga ne bazalaka te eza passe mais bacha pe kimia mais na moni pe mikolo mwa kimia pe koti nango nde pe ne zalaki eza subongo te. On a même jusque pasteur de la foi à Senga même qui bayo en pleine église, en plein culte en fait. Même si d'ailleurs quelqu'un la comédien qui n'a qu'elle a été. Vous avez une attente. Ok. Artiste nini oso batie na yo si batie na yo sur scène au senta vraiment que awa il faut na se déchaîner. Vraiment que c'est le meilleur de moi-même. Donc si on a le bina le baboye et bon il y a pas problème. Si on a le bina le baboye ben il y a pas problème. Na s'adapter quand na bangonyos. Tu sais surtout boto tanga baba c'était na ba mibale. Peut-être ngala sala ba ko ngala ngala mobile. Non, tu as la concurrence, tu as le bac parce que ton nom, peut-être le feu d'Adiki Kamba, ok, harmonie pour toi, banaki bien, ba passe, ba nini, c'était ça. Mais na minute on a kokolo ba, on peut sa position te. Pour kokoma. C'est sans polémique. Ah, tout ça la polémique, c'est juste une question que ngane nazabwe sur scène so batenga na intel. Maman, si quand on a kimia, na utna choka miraisa, na zana kimia. Donc, nous sommes au Tchanganaï, na kosa kaka. Na zana na kimia. Pour répondre à bisoté, ba téléspectateurs no ba fan no ba yebi. On a kaka on a lobi na changer te. C'est ça que je dis, ba fan na yo na ndako ba yebi. Bien que ya gabiso jouer na intel. Pesa na makam. Ba yeba ka bongo kasi. Donc ba yebi ba yeba ka bongo. Encore rappeler peu bon. Mais le cinéma na biso en fait théâtre na biso eza na ghetto par rapport net au monde na lelo oyo ba nigérien baza évoluer aux monde que ba filmer na bango ezotalema à travers le monde mais ce que oya biso et surara na biso ba congolais qu'est-ce qui se passe c'est manque de producteurs c'est manque de moyens qu'est-ce qui se passe là on est ça la que le au théâtre na biso eye banate pour ba filmer na biso to ça la ya kitoko to za na ba actrice ya bien
Ferdinand Vida Jardin de Ben. Tosunga bana oyo okota likambo okoba bana nzambe zambe pe akota makambo na bino Basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mila salaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosi te te so moni ana te kende mbala moko bibele lobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oyo mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe arobe mangato pambola nzambe. Donc soki bana nzamba pesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wa kozonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba pesi biso nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomine avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous naye na nzilia wanazana Sainte-Thérèse bapesi na adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui donc elle a besoin oui tika supposé la Sainte-Thérèse les seuls elle lui comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ils ont ici qu'il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'omaïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moutego le guaté. Comment ça te gano mobiba? Il y a un gros JB service. Et Zakaka on a dit ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au comment la contenir ça dit 6 mois. Papa Sile, yebisa na voici. Oh ba ça ba ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pa ya José Baïla. Cyber service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Net ya Gabi opendo za soko koti na scène tu te déchaînes donc tu dois sentir vraiment que rolo ba pesi et so ba pesi moi ça libala ba mo peki moi ça libala zao so ba moni ke ya ma pasteur monde na mona ya ma pasteur monde na mona wana penza ya ma pasteur monde ntona qu'est-ce qui s'est passé là ne ça là bon moni ba Nigérien gouvernement na bango za makasi et soutenir bango makasi gouvernement na bango pende soutenir bango jeté mais biso tozana chance wana te qu'est-ce que problème il y a biso eza nini eza gouvernement eza nini
Donc ba effort personnel kaka auto salaka poto ko matande to ko marawana. OK. Les faux personnel, mais un producteur aussi peut venir aujourd'hui. À l'objet qu'il y a Sungabino. Problème, plus c'est ça raconte problème, il y a langue. Bosalaka mingi na lingala et tout, peut-être avec peut-être le sous-titrage. Mais français que basalaka, ba ivoirien basalaka na français. Bon deni kendaka. Biso pe adomona ba ni so besala maraka na français. Pourquoi kendaka te? Regardez comme tout le gouvernement font la mission de là. Ça dépend tout là ba Ismaël ouais Isaïa ceux qui va Burkina je na lobby. Il y a na lobby parce que tu na lobby. Pourquoi talama par tout le monde entier? Et ba yebi bango bateau surtout ba yebi dans tout le monde ba yebi bango. Et ça gouvernement na bango etia bango maboko. Osomon. Biso siko pourquoi pas? Donc si un message peut-être de relancer. Biso pourquoi pas? Oui, ba otala biso. Ba soutenir biso. Est-ce qu'on a minute peut-être monde to ça ka émission boy, hein? Mais ministre de la culture azolanda yo, président Fachi azotala yo, sûrement pas Gabi. Voilà, azotala okoko loba nini par rapport. En tout cas ba soutenir biso. Ba soutenir biso. Et que ça biso kitoko mingi. Tala biso ba actrice et comédien de toza boy. Ozwa kaka visa ou que ne poto a ozonga. C'est tout un problème. Or biso to bato okei ozongi. Okei ozongi. Okei ozongi. Mais pourquoi bako fungo la biso nzela te ke no ba artiste et comédien bazu ba komona bino ba kampu tutu ndeza ba koki ko bimana ya ke ko sa ba séjour na ya zongi. Combien de artistes batika na photo? Te bazaki na sentiment mais bakomo linga sko kisasa. Attends le loku tout cas so kazuka opportunité ke ya tikali c'est ça le problème. Eh bastika la sauter. Batika la sauter. Combien de comédiens bako bakalunga ba ucha ba Davina banani ba tobe ba okenda ba ozonga quoi. Ba ozonga. Na rêve ngote. Au moins na zabu na rêve pour ceux qui rêvent poto. Mais ta pata bangola ko na ba passeport bani na singa qui est déjà. Donc voyage prix moko ya bien normal, voyage moko normal na Angola. Kuna ba pesa ka visa na Angola pe ba yiki Angola ki akimarata zonga na mboka nepo bana mbongo. On se comprend. So na posa okenenga na kende. Donc là linga Congo. Donc na gouvernement a facilité bino makambu lelo oyo ba artiste bazala à l'aise. Au cause na poso kende ko beta to zonga mais luka moyo kende. Même soins de santé, tout le monde a une partie des soins de santé. Oui, biso toza déjà assuré, maman pesa biso, maman Denise a pesa biso ba carte. Mais ba kota ndam liboso ezaki ka batu ndambu, mais au deuxième auto changer, ba baxi batu mususu. Peut-être être au ça sur la troisième, bon baxa so batu mususu. Kutumbalo kutu ba pesi biso na potita bana. Na bana oui. OK, avec ça c'est très bien. Donc en tout cas, coup de chapeau à maman Denise. Merci beaucoup de l'initiative pour soutenir les comédiens, surtout sur ce plan vraiment, parce que soins de santé, c'est compliqué, c'est très compliqué. Il faut avoir le docteur Mugijo, au centre hospitalier, on a pris à Mouké, il y a un peuple congolais. En tout cas, à part ça, na Congo, ils ont mbongo ba simbio. Avant basimba yo mbongo soki mbongo ezate mais en tout cas parce que to monde ngo coming ya artiste belé bazo kende kaka boye parce que ba soins de santé ça compliqué. Voilà, ya Gabi to komo kende malembe to chuter na émission na biso mais avant to chuter na rolinga au rappeler ba téléspectateurs bazota la biso par rapport toujours ya makambo ya traitement no ya pondengele kaki et surtout peut-être ba bazubiso en cours oko ebisa bango nini ezala papa ezala mama ezala jeune fille o azana problème ya peau asala nini pour que abongisa pe le positionner comme kitoko le rôle baya docteur Mogi Jazana azama beaucoup polele azo ya babango maboko polele maboko kufungwama yaka kobongisa pona yo ezoki pété même ba papa mususu babeta pe ba mukamate ba papa mususu babeta ba mukamate pe bazali aotaba pe na mukamate otali pe moi mbali bo asali bo ndengeni on se comprend baya docteur Mogi Jana pour ça na bango baya eza passe pour na miso baya
baya kozwa ba traitement na bango docteur Mogijo vraiment azawana on se comprend docteur Mogijo azawana biso batin bebaki batin bongaki mais loso Nathalie kitatala na suna société oza désespéré obiki anga na zabo ya en tout cas isili te eza pota yaka ebisko curieusement eza nini eza bato mosusu mpe bazolinga balongwa Congo pour voyager ake kozwa ba kopongisa loposo na libanda ya mboka mais o baza pe libanda mboka bazoluka pe baya na Congo baya kobongisa parce que produit docteur Mogijo kendra libanda à travers le monde même yebisanga na sikoyo donc yaka na okozwa traitement donc on a nos complexes wana ya soki ndenge n'est pas docteur Mogijo obika ngamoko na exemple ngamoko si awa senge ta kwa te koma inga passe. Voilà, torosukisa na rubrique na biso moto za nango ya motivation, torosukisa ngo na yo. Et mais avant torosukisa en tout cas je rappelle na ba téléspectateurs no batali biso parce que lelo oyo so pe bomo na teinture na boye za bien za propre boye c'est grâce à docteur Mogijo donc ya bomba ko tezate. Voilà, donc lundi na outro ba tout à l'heure docteur Mogijo ayambaka chaque lundi na mercredi na cabinet ya Victoire donc ayamba à partir ya 14h ti 19h donc soko yewana akoyamba yo et puis na Lemba na deuxième porte ya Fikine ayambaka bongo à partir ya 9h ti 14h docteur Mogijo ayambaka wana et puis le jeudi docteur Mogijo ayambaka na cabinet ya Bondal donc Bondal les awapi donc sozo uta ipen uta kitambo uta partout na Arebaka ya juste en face ya police ya Mbata au mona na premier niveau cabinet ya docteur Mogijo wana ayambaka partir ya 14h ti 20h wana jeudi et les vendredis docteur ayambaka na galerie présidentielle ancienne galerie présidentielle donc soko komi wana juste na premier niveau docteur Mogijo wana azoyamba batu boya en tout cas borozala dessus et surtout na makambo etali loposo ba numéro po benga na numéro eza affiché et puis beaucoup sur la directement na docteur ya Gabi l'émission na biso tozaka na rubrique moko auto sukisaka nango vraiment na ba invité nyonso to wana pasteur te mais rubrique motivation ezaka mpona komotive mutu moko nous boza ba éducateur ya masse mutation opportunité kotala yo aza na situation moko compliquée c'est-à-dire que amona loko ya vie suki il est dans la routine asala ou esimbate asala ou esimbate il est devenu désespéré mais la rubrique na biso motivation to pesaka mutu courage à espérer encore ya Gabi 1 minute na malubisa mboka mutu na mokili il faut kaka kozala na espoir faut kozala na espoir et puis makambo nyonso osala faut koasocie yango na Nzambe bato ebele babosanaka dîme na offrande omoni na mokili oyo soki ozwi $100 longola noka 10 longola kombala moko koumela te ozala na kolia mbongo koma na 70 te ebeti so bacalcule lelo ozwi 100 longola 10 mbala moko tia mopanzi oke tika na église ntango oza na $1000 longola $100 mbala moko oke kotika na église oso comprendre oyebisi yango olobi osaki maloba likolo nango yo moko omona ke eloko na olinga na sala Nzamba osoutenir yo tozo souffrir mingi bato bakipaka bayebi eloko na kombo dimte babeta yango kara azwi mbo nyonso to pour aller azwi nyonso to pour aller azongi soso na nini na situation wana kaka bongo ona oloba bato batelema kote ya dîme batelema kote ya dîme c'est ça. Voilà, merci beaucoup ya Gabi, la disponibilité na yo. Ndongo pesa ki biso temps ya ko répondre surtout na ba question na biso malgré to takina ki au moins muké mais to bebanité. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine. Merci beaucoup si vous avez aimé cette émission, il faut dire merci beaucoup à Marco Elda qui était derrière la caméra. Na yo papa nanga
monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bon sambela yo so bato. Yoka bo senga nanga sambaka basaye. Yoka shije nanga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga Yesu salelanga Yesu salelanga Yesu salelanga Yesu undelanga Yesu bisenga senga sangalo na le mivi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le mivi ya bisenga senga sangalo lokota ngai Yesu lokotanga Yesu lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu tombolanga yoyo Mesawa fako Mesawa fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Soki na soyemba Wopekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.